pamba. Justice Pola. Oh, yakabe yakamwanga. Kaka koloba loba. Wayambo babotoliye. Statut ba réfugié. Wayambo nenga saba zozongi sayabwaka ngunda pona Belgique. Et pona la compte à UDPS. Wayambo boye. Nazo pesa bino suki information. Bo suki batali babandoki. Monibino. Bo sali maman erreur. Bandoki. Bolo ba lisusuti. Bolo batoyo kabino bolo baboganga. Bo continue ko sala ba vidéo bo zuela ba mbongo na ba YouTube. Wayambo ba ko refuleye. Wayambo boye naza ko confirmer puis non na demande na yemoko na sali vidéo on a demande na yemoko. Ouais Blaise balancer gatolongi bango. Na ebisaka bino ke marambo esili to gagner. Na ebisaka bino ke dossier Wayambo ezali vide. Na ebisaka bino ke Wayambo azana problème moko te. Batutu bonne ko benga nga na ebisaka bino bosala no calme bo tumsama te bozala poser. Na ebisaka bino ti batandima nga ite. Voilà, le loto suki wapi. Le loto suki wapi boye bisanga le loto suki wapi. Bozela nga na fongola na champagne na mela. Na seno lo na mela champagne. Waya baso na mela champagne. Boza na zona champagne nanu. Na mela parce que bino na zona champagne. Modango champagne yangoyo. La champagne. Personne ne tombe la champagne, voilà. Yangoyo. Ya champagne, botan yango bien. Voilà. Champagne et melama. Parce que bino photo qui na bino boye. Tout fond la non champagne pour na Wayambo. Bomonyango ah. Voilà, champagne à pamba ti. Voilà. Tout fond tombe non champagne parce que makamboyo. Voilà. Wayambo. Tombe non champagne. Voilà. Boket Wayambo libéré. Voilà. Tombe la champagne. Hein? Libération Wayambo. Vous partagez avant la fond la champagne. Bandeko. Vous partagez vidéo avant la fond la champagne. Merci. To ebisa ki bino vous allez libérer votre qui tembe. Bataka biaka mwanga. Yango champagne na fond la kala mingita. Na fond la champagne. Ah ouais. Boye bisanga bandeko. Siko to suki wapi. To suki wapi bino bo sala ba vidéo belé. To suki wapi. Na sali vidéo oyoyo parce que yemoka senga ya bengi nga na numéro na ya Belgique. Absinga ya ipo sala vidéo yebisa bango aza libéré. Asengi na bandeko nyonso tokutana. Tokutana biso nyonso. Dans la conférence à Mounene le 19 na Bruxelles. Conférence Mounene na Bruxelles. To me la champagne Raston. To funga to me la champagne pour na Wayambo kala mite na funga lango. Bokoto l'air est grave. Voilà. La tiens comme ça. Bokoto kalami gita to me la champagne. To font la champagne kalate. Bokoto. Champagne yango Wayambo. Ingeta dadi zoro bilele Wayambo abenga depuis azan avion so kaza ko atterrir ici ko ya wana Belgique abenga ya ebisinga ya ipo sala vidéo yebisa bandeko ete banguna na biso basuki banguna basuki badongolo miso basuki bosuki bandoki Wayambo bako refuleye babotoliye statut ya ba réfugié babwa kangunda na kombo ya UDPS. Voilà bino batobo mesana kolia michopo ya mbwa
bino bokanisi justice ya France eza lokola ya limité. Ingeta Blaise Valenciaga, merci Kemit ne Congo. Batali ba bokanisi ke awawa tous en état de droit, c'est là tu pompes pas ce qui nini. To me la champagne to fongo la champagne au kalamingi tawa. Bokoto. Partagez vidéo bokoto. Na justice na bino ya André Mbata. Bokanisi ba justice ezali ezali ya André Mbata. Bokanisi justice ezali ya Christian Bosembe. Droit o ezala poto kasi za droit o André Mbata tangisaka kuna bandoki miyibi. Boza bandoki. Wa bandoki. Musala moko kanga biso bandoki bino nde bandoki. Bosali ba vidéo ebele boziba mbongo na YouTube. Merci Clarisse Mafumba. Wayambo libéré. Et azala déjà libéré. Na yebisaka bino ke dossier Wayambo ezali vide. Botiaka tembe. Na yebisaka bino ke Wayambo mamse silaka depuis la première audience. Voilà. Bandoki, ba conscient, ba taliban. Boya lisusu kolobati. Boya na wafungola no champagne. Boya. Na fongo champagne, partagez vidéo avant fongo la champagne, partagez vidéo. Le 19 bisognos na Bruxelles. Conférence munene. Nazana ma message ba tutu. Oh waya mapesi ngai na benga. Nazana message ba combattant nyoso. Oh waya mbasengi na benga. Tolongi bango. Na fongo la champagne na libo partager vidéo. Bandoki oyo basakanaka. Voilà. Yango champagne efungwama. Moi champagne esalaka bien. Vous en avez un moi vert nanga. Champagne esalaka bien. Tout ça on a noa. Badongolo miso oyo. Bose na bola pa biso. Voilà. Tout ça moi vert. Moi vert esalaka bien. Fongola champagne sigo zali Wayambo est libre. Ouais. Tricas ngoi Wayambo est libre. To fongola champagne. Voilà. Boya bolo balisusu. Allez. Voilà. To fongola champagne. Wayambo est libre. Wayambo est libre. Là to fongola champagne comme c'est ça la bien. Allez. Ala likunya na motote likunya na motote yango eza muscador te eza muscador te, c'est du champagne. Allez oh, wow. Voilà. Moi, champagne et ça la bien. Tomber la champagne. Ouais, moi libre. Les chouchous de la diaspora est libre. Voilà. Les chouchous de la diaspora est libre. Donc, botika ngaina mela. Champagne. Tintin. Allez. Voilà. Tout ça, on peut mener. Tout ça, on en a, comme ça, na la siko qui peut bien nous comme on siko ya. Voilà. Bandeko. Tant boza kutungisa ma bozolo ba yer nyoso. Avocat oyo aibelo côté. Avocat na Michel Itamba aibelo côté. Boluka avocat ya Mundele. Bozo avocat mususu. Bozo ya Mundele. Trebisa kibino. Na avocat ya Mundele. Na moto moyindo. Oyo batangi esika moko baza na mboka moko. Baza ndenge moko. Et peut-être que écoute bandeko na biso baza makasi koleka Mindele. Batu botaki tembe. Batu boboya ki konzima.
ba misu ba comme kotambola gauche droite oto luka ba avocat to sala boye to sangisa mbongo to zongisa boye lelo to suki wapi vous arrêtez ba commentaire na bino oh là là. Non, je vais aller quoi inviter mon touté. Ah. Bon, Magamou, ça pose la. Bon, ben, ganga été parce que non, y a ma moutouté, dans côte sa moutouté, bolimbisa. Congolais, oui, Blaise Balanciega. Congolais, tout le monde a complexe. Congolais, le monde a complexe. Osana poto, ozotangi sabana, yomo potanga na poto, osana ba diplôme ozuna poto, mais vous êtes toujours complexé dans mon délai. C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes toujours complexé dans mon délai. Maintenant, vous avez bisangai. Tosuki wapi. Ouais, les nagards, on a mis la champagne. On a mis la champagne pour la wayambo. Nabisaki bango awake. Tolonga déjà makambo yo. Waiza yo. Yo mutogama ki ake wayambo a libéré. Nabisaka no de la première audience. Makambo Cécilie. Et là wayamba utu go benga wana numéro na ya Belgique. De tozolo baboye. Dans quelques minutes, à l'aéroport, lui-même m'a demandé de faire la vidéo. Pour la mobiliser, Bandoki, Bato, Bakanisaki, Bako refoulé Wayambo. Au contraire, Makambo, Yesangi Sibiso, Komba Ezonga Mobimba. Naiki Wayamba Zoe Bisanga, Yebisa Colonel Odombo. Narata qui appelle Inaye, Bengelanga Odombo, Toza Batou, Naeb Sakabino Toza Batou, Tokoza Namabe entre nous. Mais tant que nous n'avons pas si, il faut qu'on y soutenir. Naeb Sakabino chaque fois, Toza va problème, Toza Pembeni. Plus Tokoza la diviser, plus Tokoza la fragiliser. Je pense, et je suis sûr et certain, situation Oyawayambo, et hier côté Abisso Marambele, je pense qu'ils ont maintenant raison, Oyoyo, ma combattant Tozong Anangela, Tozong sur les bonnes bases, to mettre de côté la problème Tozala Kinango. Moi, je pense, alors Bandeko, Wayambo est libre. Libéré, il y a un moment où la champagne. Bawana barabasi on autant ata ba kombo na bango te bambo Liban. Oh mususu wana atelinga na pro na château rouge na soi-disant sa père. Batali ba batininga bloke belé, wayamba ba libéré te bazo refoulé. To suki pardon bolim sanga to suki wa. Le 19 c'est-à-dire samedi, autre samedi, Zoya. Tozali, na conférence, vous n'êtes na Belgique. Auto kuta la bisonyos. Parce que Bitumbao, Sikoyo, est comme na vitesse, moussous. Ouais, de risque kofita, Liban, en ligne, ozoka manini. Tombe la champagne, tombe la champagne. Yangoyo, encore. Voilà. 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 Wayambo libre. Wayambo est libre. Bolo balisusu. Te conseiller ton lobby. Sikoyo. Banane ba gagner. Bolati na batu ba malchance. Oh non, ba trahir Wayambo. Oh non. Il faut waiza yona zoro bien le bino nde mutu bosali ke bakanga Wayamba refoulé Wayambo nzamba zalaka juste sikoto suki wapi na komela ngona nko jo daton ka ndo lobi na mela ngona nko
bobanda ko frotter maboko bomeli ba champagne po bakangi wayambo bosali ba fête bosepeli ba refoule ye bambwali baba comme kofana na aéroport ko c'est la wayambo ba komi ko alors tozo c'est là ba refoule ye Judel Malumalu merci ba komi ko zela ba kanga wayambo ba refoule wayambo toko beta ye na Kinshasa to sala boye ba pasteur ba profiter na buzz ba sel ba prière à lokuta lelo to suki wapi na komela champagne ne oui ngayo ne mwana sem junior Blaise Balisega ngayo mokitane spirituel ya longia Congo ouais ngayo voilà to mela champagne mutna mutuwa mela champagne ya ngayo voilà to mela champagne voilà mande ko zali esengo bozana tana musique nani wayawa bozela nani bozela mukina tsa musique muke bozela waya bozela nani jana nana tota musique muke parce que les a fait avant qu'il y ait que ko lukala tota musique to fungona un téléphone hein deuxième téléphone toute sa musique les alliés fait mon aimé parce que Mimi Love Bungo Itaja Suka Feza la Rayo Mimi Love Babi la famille d'abord Bana membre de sa famille d'abord la personne de beauté Mimi Love moi champagne ouais me libérer et ça la bien bolimi sangana tana bozana tana musique nanu ya boketu premier boketu wayambo les chouchous de la diaspora les prophètes de la nation les libérateurs bolimi sangai na mekananu ko oh là là bozela mukie sa mukie na kata nanu awawa voilà. Aneko. Ngaye yo longia Congo, mwana Sem Junior, mokitana ya longia Congo. Voilà. Bopé sanga minute mukie totiana nu. Ba nzemo ya boketu. Bo batebele bo sana ke leader aza leader. Entre temps Champagne toujours na pointe, gros angaté. Ouais, en tout cas. Mimi Love, ma famille d'abord. Mote na Batunion, c'est ma famille d'abord, partout Bozali. Kinshasa. France, Belgique, Bénin, partout. La famille est sacrée. Ça ne bouge pas. Bozerangana Tananou, nous sommes yambo parce que vous avez vu que l'anniversaire qui est le 25, mais la fête à thé. La fête à thé parce que vient dans la zala qui place à bien travailler au fête thé. Naï. Anniversaire dans les cas na fête te pour na makamba boketu donc lelo pesa la net anniversaire dans zo ebandi sigo lelo voilà donc bozela nanu na se connecter awa to ka mwanule et ça la bien voilà boketu wa yambo voilà. Partagez vidéo, voilà. Ils ont compliqué la bonne na loba. Boué, boketua, mo libéré, tozo sora boye, wana zo kita sikoyo. Merci, KV Banjo. Ouais, toujours.
Mais non, c'est quoi ce truc? Boketua Yambo libéré. Boketua Yambo libéré. Nakomaki na que la libération Yambo est imminente. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça marche pas ou quoi? Ah là là. Ah, toute ça, moi, musique, et ça va bien. Donc, Bandeko, Name Kempe, ouais, Isapuka, merci, Wayambo est libéré. Voilà. C'est quoi le problème? Donc, problème à vos Ketu, kala mingi te boyo ka ba vérité monsieur Kobi Makalate. Ah, Zebo Zela. Nazotia, ni na ka connexion ya pareil na za na na téléphone. Et peut ça te. Oh merde. Donc, en réalité, vous que tu as Azaraki n'a problème de mon côté. La justice française. Téléphone est compliqué, il faut vraiment. Car c'est quoi ça? Donc, en attendant, donc en réalité, connexion ya Bluetooth est compliqué. Ils ont bégué téléphone, ils ont bégué la galaxie. Oh purée. Bon, est-ce que comment je peux faire là? Téléphone non ça rien moi na salon sezate. Mais fa to kanano ndenge ba combattant. Aïe 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 aïe. Bon, en attendant na me canal ko expliquer ma kamususu avant que na téléphone na réinitialiser yango pour na kota na nini. Bande ko na wa. C'était tellement facile. C'était tellement facile, Makamboyo. Oh, Bisso, il y avait une main noire dans Makambawa Yambo. Tant que so va si boké tu vois Yambo. Ah, Kinshasa so benganga dadi mola mtaso bengangai. Massa nangai porte-parole héritier ou héritier Watanabe. Pour battre kansa biso to salakaba. To yina ba musicien. Bakansa biso to ba enembia ba musicien. Mon ami wana mutunangai dadi mola. Porte-parole héritier mtaso benga maintenant rappelez après. Donc bandeko Boketu asalaki na eloko moko te oyo ye asalaki. Par contre, soki Wayambo azalaka na problème moko ta ya kala te ya lokuta. Le tolo ba boye banga ba refoulé. Sadi ba luki na forme nyonso. Pona ba coller procès na sima. Ah nzambe na ngai musique. Ah pour la coller procès na sima mais simbité. Ah makambo. Bolimbisa ngai bolimbisa natsa penandu le Wayambo pour ça la bien non il faut ça. Oh là là. Fallait la préparer avant ça la direct bolimbisa nga. Voilà, là ça peut marcher. Partie, disons, 300. Pourquoi ça marche pas?
Voilà. Ah, voilà la réussir en haut. Siko bandeko. Toyo kamua boke chua yambo. Ah purée. C'est chaud, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, en fait, Maluki va ça la nyonso, bakoti sa bacha yambo na procès ou ba refouler ye. Tinde boyo ko batali be baza koloba. Baza ko ça ba vidéo, oui. Danger vraiment zalaki, ça j'avoue. Danger zalaki par rapport il y a oe bango bande ko bongisa. Basali makamuna bango basali ba projet ba bongisa ba nyonso. Mais simbité on a gagné. Et si on a vu ça que tu as gagné. Wayambo est libéré. Wayambo est libre. Wayambo est libre. Merci Bandekotou. Le 19 week-end prochain, pas ce week-end, pas le week-end de cette semaine, mais le week-end de Zoya. Merci. Message des alliés toujours kuta na biso nyonso le 19 na Bruxelles na conférence auto solo la biso nyonso. Merci Nzambe oyoyo azalaki na biso. Jérémie Liwasa tuninga azali wapi na yebisa yo ke wayamba auto benga ngai azo kita sikoyo na Bruxelles asengi ngabi ya ipo sala vidéo même il y a quelques minutes oyebisa batu que naza libéré. Merci na batu nyonso bozaki na biso ensemble. D'ailleurs bozaki na biso te bozaki na waya boya baza mutu nyonso. Bolata ki passe, bolata ki souci. Ngayo nazo yebisa bino il fallait na fêter ta anniversaire na sala quelque chose à Olandaku. Je ne pouvais pas le faire parce que n'a conquis jamais que ça la fête au moment où ndeko yangai grand frère nanga za na prison. On a centre de rétention. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins, dit-on. Donc, bandeko, lelo siko na bandi anniversaire dans lelo, yango na ome la champagne, et ça la bien. Bino botungisa ba kimingi, bozaki na ba souci. Bino bolela kimingi, na inga bisa bino ke tolongi bitumba. Wayambo wabimi, Wayamba zali libéré, azo kita siko na aéroport, na za 20e, azo kenanda kunaye, asengi nga na yebisa bino ke merci beaucoup, tokutani biso sur le 19, to continuer comme la ba champagne, et ça la bien. Ouais, donc, tous hommes la champagne, est-ce qu'elle a fini mouton? Est-ce qu'elle a fini mouton? Bandoki. Merci beaucoup, Landry Sarkozy Nzambe. Ouais. On a quoi qu'on fête anniversaire, on a raté le 25 mai. Anniversaire dans le cas il n'a perçu. Na sala telo comme côté nanda quoi. Moi na bilaka ngape na za komela pona yo. Merci Sarkozy, mela bon mela anniversaire ngeza lelo. Na fingi
Jérémy, Bomela, Bofongola, Mireille Wanda Fongola, Champagne, Mela. Alegria de qui c'est la donne. Fongola, Champagne, Mela. Rosette Maïmona, Nzambe, Bofongola, Champagne, Mela. Clara Matumo. Petite sœur propre, Fongola, Champagne, Mela. Yebisa Charlie, Boket, toi, à libéré, Bofongola, Champagne. Voilà. Fongola champagne loko la ngai na katanda kuna zobela bo fongola ba champagne tolongi bitumba ezalaki pasi depuis le 17 bato ya kolela pasi komona moto oto mesana koyoka ere nyonso bo fongola ba champagne bomela pour l'anniversaire nanga et puis pour la libération pour que tu vois est-ce que la fingi mutu awa Clarisse Mafumba est-ce que la fingi mutu na fingi mutu te bandoki miyibi famille ya bandoki famille Tshisekedi ya bandoki ouais famille ya bandoki miyibi moni bino toke na bino ka boye bokoka biso te état de droit ya solo Masamba Petro ouais komba ezongi lisusu ndenge ezalaka kala tokomi na force ya kosakana te tokovanda tokosolola na bato nyonso moto alingaka Kongo tovanda na ye moto abundela komba na solo tovanda na ye baoyo bainfiltre bakotelaki biso tovanda na bango te moto oyo apesaki mbongo na ye oyo ndeko na biso lelo atambwisaki soki opesaki contribution mpo na avocat kende kozwa mbongo na yo voilà yo oyo basengaki yo mbongo ya avocat kende kozwa mbongo na yo toyebisaki bino yo opesaki contribution oyo mpo na avocat kende korécupere mbongo na yo. Le peuple gagne toujours. Famille Amiyibi ya bandoki. Bosali nyonso bokanisa lokola webi ke Félix Azo ya bandeko. Chilo Mazako ya awa les 30 jours aux en Belgique. Kalate Félix Azo ya na Belgique. Na bandi mobilisation le Azako ya na Belgique. Bakomona biso na bango mbunzu na mbunzu. Vous voyez que moi, quand je parle, je suis capable de faire ça. Landry Sarkozy, Nzambe, le Bill, Léo Mazembe, Azako Labo, Akoma Kolia Mbongo. Voilà. Voilà les commentaires. Bande Kwazako, on a tangi. Bande Kochu. Doris qui couvre à toi, le bien comme il y a Kofinga, est-ce qu'elle a fini Moutoua? Est-ce qu'elle a fini Moutou? Sera bien Moutaza Moutou. Il Moutou a Yiba, Kobenge Mouyibi, est-ce que Fingi? Moi, je n'ai pas bataille de Bazara. Tu l'as Bazakoya. Bande Konangai partout aux alliés. Ah, en France, il a été protégé parce qu'il y avait au moins 40 chefs d'État bazaki ensemble. Merci Jérémy Rosa.
Chilombo a été protégé parce qu'il y avait au moins 40 chefs de l'État. Et maintenant, Azakoya Yemoko na Belgique. Ce ba biso na Belgique. Ce ba refoulé na Belgique. Nga azaloko ba combattant mususu te, nga na ndengwana te. Nga na combattant ya vidéo pe ya terrain. Tant que yindaka, nga mnazaka na liboso na première ligne. Tant que c'est ma action na la première ligne. Moi, je ne suis pas comme un combattant, je suis pas vidéo, mais ce que je dis, est-ce que la Bible a fini moutou? Est-ce que la fini moutou? Chilombo Azakoya. Bana Londres, London, zone rouge. Ba collabore comme belé à Londres, mais tout ça la confiance va à Mala Batikali. Bana Bundes, Bana Espagne, Bana Portugal, Bana Italie, Bana Suisse-Irlande. Félix Chilombo Wakanambe Azakoya. Il faut que tu aies un combattant. Toko pese mbote nenga ba combattant. Landry Sarkozy Albi, si, je confirme Waïza Yo, bravo, merci. Vous êtes vraiment vrai soldat, oui. Tu as à la TV et puis tu as na terrain. Tant où la sécurité française, ils ont mis ça, ma unité n'y a soit sécurité na bango. Ngai po Waïza, Zoro Bilel, Stema Indiembo, te mobiliser Batou, Bakitati en face, na vient nga commanda Wundu, Batou Bakitati et Sikati Lombazali. Tu affrontes Félix, la sécurité française, le 17 mai, et tu as l'histoire. Le 17 mai, Afidel à Kotaka, la Congo, occupation Bandaka. Le 17 mai, Mwanasemi, évasion spectaculaire, et Tikala l'histoire. Le 17 mai, Bisso va un combat fédéré. Tu affrontes la sécurité française. Tu affrontes Bango. Même tu as mingité, mais tu affrontes Bango. Lumbe, mouete. Parce que tu as mis Bali. Merci Manzambi Baoto. Toi, Mibali. On n'avait pas besoin d'autorisation à Mundele. On n'avait pas besoin d'autorisation à la police française. Donc, Titaka na terrain le 17 mai. Malgré que c'est impossible à Kokoma, ici, qu'à place, on a besoin de Kokoma. Oya la combat yo salanini. Action salezanini. Pona Congo yo sala nini. O risque nini pona Congo. D'ailleurs ça va bien un minimum de respect. Pona biso ba oyo. Il faut bon respecter Arabiso. Quelle que soit faiblesse, bon respecter Arabiso. Tant que yo souka na clavier. Tant que yo tala na TV, merci pour la soutien au tal Arabiso. Mais faut vous avoir respect na biso. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tout ça, la rabambeba pour tous abattus. Ce qui n'a la coûte ma bé kotaka, n'a l'ola ma bé kotaka, talaka lola ma bé kotaka. N'a lola ma bé kotaka. Bon, mon ami qui dit, ah, ma bé kotaka n'est pas tous abattus. Respect, minimum de respect n'a biso ba oyo. Quoi, affronter la justice française et AGT. Affronter la sécurité française et AGT. Dadimo, là, n'a rappelé après. Quoi, affronter la sécurité française et la AGT. Au single autorisation à marche, baboyi. Mais yon en kobo yé bon.
Deki, Isabelle Kamwana, merci beaucoup. Ba Martin, ba Pasteur, ba tout qui na bango wana commandant Wundu, Zoro Bileli Ngeta, Istema Inzembo, ba maman na ngano sosaki na bango belebe ba Mwazulu, qui encore ndekonanga mungu ba mwana lemba ona bosani mwana lemba mutunanga mwana lemba Zoro Bileli komela kata komba mwana lemba. Bandeko, tu affronta Mbila, tu affronta la sécurité française. Nous avons 3 contraventions. 3. Presque 400 et quelques euros. 400 et quelques euros d'amende. Minimum de respect. Vous respectez Arabiso. Tant que tu es dans la République, plus de 30 km, est-ce que tu n'as biso tolobi non tokozala face à face na Chilombo ne mukolo bakanga bokechuwa yambo na bandeli makambo parce que mukolo bakanga bokechuwa yambo yango wana mutu moka livara bokechuwa yambo azate. Et d'ailleurs soki bokechuwa yambo azalaka mutu moka azalaka douter peut-être nga kendete so ezalaki nga la place ya bokechu na nga la kendete parce que bokechuwa yambo soyez calme, parce que ça me tourne à la brutalité. Bokechu akoka brutalité. Bokechu akoka makasité. Bolanda te bomona na TV nenga lobaka. C'est quelqu'un très doux qui évite des problèmes et puis azara la rancune te akanga kanate. Bokechu bomona wana. Alors ceux qui mutunde tinga na ndenge bazo ki est calme mana masolo bakena ye ngala kendete ponga na mama na tetio saranate ngai mama na tetio saranate Nadia pris le fer à bokecho ya mbo déjà na Belgique a sengito ça la vidéo Mama Congo Nadia bokecho bengi ngai na numéro Belgique albi azo kita na aéroport ya iposa la vidéo Nadia offera Mama Congo, nous t'affrontons face à face na Chilombo. Bon respecter bateau le kola Nadia ozumona. Bon respecter bateau. To comme na acte de triomphe, to bloquer acte de triomphe, to barbi cortège présidentiel Mabanga. Et toi tu viens à la télé, tu viens m'insulter. Au Vananda kunayo calmement. Tu viens m'insulter. Tu viens insulter Nadia Ofera, Mama Congo. Tu viens insulter Zoro Bileli Ngeta. Tu viens insulter Stema Inzembo, gardien du temple. Tu viens insulter greffier international et Di Bolombo. Tu viens insulter Mokechoua Yambo. Deki et Isabelle Kamwanya. Nazotang la bino, bateau dans un combo, bateau va affronter directement Chilombo. Le 17 wana minimum de respect. Le lobo Kechoua Yambo libéré. Tu remets la champagne. Mama Congo, Nadia, naze la direct na yo pona kota, fongo la champagne. Pour yo mtambongo, ala mbongo ebele. Ozangi monga ya osoma 5 champagne, te ngana mbongo te nasumika moko. Champagne nga ya ngoyo. Mama Congo, fongo la champagne omela. Yaya na yo oyo nyoka mi ko kotala air nyoso, ye wana bimi. Bivasson la dame de fer depuis London, Ingeta. Merci à tout le monde. Vidéo ezalaki juste pour na koloba ete Bokechoua Yambo azali libéré. Ne waiza yo makambo solo bosi wapi. Makambo solo bezali appel ya Bokechoua Yambo. Pour na ça la même téléphone ana sabino numéro na ya Belgique abenga directement. Landry Sarkozy Nzambe albi waiza tolela yo fort. Base ya Toulouse, nakoya Toulouse, bana Toulouse nakoya. Nakoya Toulouse, nakutana na baba Elise Moranga. Nakoya Toulouse, nakoya Lyon, nakuta batutu ya Lyon, Didine Mawete, Nene Panzu, Mete Kibada,
Kulutu ke Eric Kakesa, Elena Garcia News, toko ya Lyon, toza toujours. Toko continuer bitumba oyo. Yo pesa ki mbongo na yo avocat ke ndoko za mbongo na yo. Poto yebisa ki bino makaba ya monsieur Sila. Moi champagne ça la bien. Yo ebikaka. Voilà. Toujours continuer na champagne. Merci la bande tout. Ndenge bozaki pelé na direct na biso. Malgré mon blocage contre signaler à compte nangai. Nazomona ba awanga na amona ga soki 40 personnes. Tabo aussi c'est une mission tabo 300 et quelques personnes. Bata Liban. Merci à tout le monde. Bon faut la ba champagne. Bon mela. Bon que tu vas me libérer. Bon là na bata Liban wana te. Est-ce qu'elle a fini moutoua? Est-ce qu'elle a fini moutoua? Merci à tout le monde. Le 19, Tokutani Bissonyoso, na Bruxelles, Tokeneto Solola, d'abord Kozala, conférence de presse et Boketchwa Yambo. Na Ebisa Kibino, Kalamigite, actualité à Congo, et Koza siège à Bruxelles. Ah, Nadia offert à Mama Congo. Na Ebisa Kabino Nengwana, Boketchwa Yambo libéré. Nadia Onyokwami Ernyoso. Deki Bonyokwami. Bana Congo tu Boyokami Bedika Mokonzi Batunyoso. Ingeta. Tokutani Malasima. Tokozonga les sous pour la détail nyoso. Le 19, Mama Congo. L'amour du Congo, Nadia Ofera. Tokutani na Belgique. Mireille Kawanda, merci beaucoup. Nafingi Nanga Motute, merci Massamba Pedro Joaquin. Merci à tout le monde. Merci à Doris Kikoufi. Malgré ça, Taliban Mazara, toujours Nabiso. Merci à Zoro Bielingeta, le professeur. Merci. Le grand Kissimbi. Merci, Nabatunyon Sotos ensemble. Komba Ezongi Elengi. Bozara Kebele. Tokokutana. Pisonyo Sona Belgique. Week-end Ozakoya. Pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine. Toza Biso Sokuna Nelly Manel. Merci à tout le monde. Nakobi Nasuka. Nabima Bolite Nabima. Mimi Souzi Masilu Abotika Nabima. La Oumeli na direct. Zaki Chiso pour annoncer libération Boketchwa Yambo. Peuple ya ndenge nini ya Laura Sokoko. Quelle sorte ya peuple? Tolo bala moloko nini pour la peuple wa yoka Boketchwa Yambo. Les chouchous de la diaspora, les prophètes de la nation. Moto azali plus crédible que le Félix Wakanambe. Moto azana crédibilité que les politiciens congolais. L'amour du Congo abe wapi bato baloba kiwa ya mbo akozonga kini wapi bango wala mama Congo azotu na bino Nadia Ofera azotu na bino bando kimiyibi natanga Congo na pesa au gaz Bijou Meta na pesa au gaz Bijou Meta zongo sa la vidéo nandumba mo bazala kuna so na Danemark ndumba so zanduma babenga ondumba est-ce que la fingi mutu oza muyi babenga muyi ba fingi mutu te ndumba mo azala kuna ozo benga mutu ndumba so yebi wi na yebi oza ba preuve kazala kandumba wi na za ba preuve na moko azoyo kisabande konanga ya makala soni moko Didier Nzongo Azok sabande konanga ya makala soni. Boketchwa ya mbako refoulé passa sengaka asengaka nini comment ça s'appelle? Asengaka ngunda na kombo IDPS. Batali ba photo le vraiment tonga minene o bateta na ba mbwa. Moi ba serengo minene wana bateta ba mbwa. Baya kosala ba video ba misuma vondo wana Nadia baya to ebisa bino
tolongi tolongaka déjà vidéo yanga inanda des otambola mokili mobake toza to gagner toloba ngo pamba te parce que depuis la première audience juge alobaka qu'il y a aucune charge likolo ya Bokechu. Juge appelle ça Bokechu un mois à quitter le territoire français. Mais procureur accueilli comme ça l'appel. Il y a qu'un abélément si kaza nangote na yebisa kibino que même na appel il sous Bokechu ya magana qui déjà. Parce que toi batu ya kati to lia kato melaka na Bokechu ya mbo. To zala masolo ya kati ya sese na yeto yebi. Dina kiss me. Fongola champagne melody. Combat est combien lengi. Totikala mukie, mais totikala ba valeur. Combat etikala ba combattant na loba, ba combattant oyo ba bimisa bilongi. Totikala mukie. Parce que ba médiocre, ba longa pe to longa la misusu. Merci à tout le monde. Ngana continuer comme la champagne nanga. Yo pe fongola champagne siko zali. Ba o bazo ki mbongo ya YouTube na kombo ya Bokechu ya mobile ba onke sili. Ebi muza tuninga. Waiza ozomela maito whisky. Merci na musala osali. Ebi muzi, merci beaucoup pour la reconnaissance. Nazomela maite na mela whisky te na mela champagne. Yaya na vana na France atayo mo ah champagne mo champagne. Na mela champagne. Je réserve pour vendredi soir. Réservé yokutu. J'ai confiance. Yo asoda makazi jo datolo uta la Suisse musika 6 heures de temps yaka yo koto wana voilà. Donc bande kotuska bozali Mireille Kawanda boya Belgique Bruxelles boya bino tout okutana le 19 eza samedi le 19 tokutana à Bruxelles biso tout l'amour du Congo bi bravo Waiza osa grand parmi les grands. Merci Mama Congo parce que yo ceux qui ont tenu ma camusu et là il faut ça la kaka parce que basi lokola bino batikala lisusu mingite so na amona yo na amona mama mungala na amona la Maserati Niki na zomona petite sœur nanga oyo ya Belgique Magali lo mama coach basi oyo baningisaka biso ala poto awa nazomona sœur na biso oyo Gisèle naamona ye nazomona na États-Unis mama musutuza na ye masawa ba mama oyo totikala na bango oyo batelemisaka diaspora na yebi tuso na bosele ba mama nini misusu. Merci à tout le monde, on est ensemble. La fête continue, champagne des champagne. La fête, de qui. La fête anniversaire n'a pas été. Mon vidéo, oyo. Koye langa, kulukilanga analyse te. Kulukilanga te hors de waizo solo banini awawa. Ezali vidéo uniquement ya kosepe la. Nazana sujet nazo traité awate. Nazana makambo na oloba awate vidéo oyo. Oui, c'est Gisèle Charles Rouge TV, Yewana Nadia. J'aime trop cette dame. Yewana Nazoluka Kombo na ye. Nala nakaye mingi. Voilà bazali ba mama oyo. Tantan omona ba Nadia opéra Mama Congo l'amour du Congo. La Maserati. Oza komona ba Masawa. Ozomona ba Magali lo mama. Voilà basi to tigala na bango. Nakata bitumba oyo. Et puis Mouzabi, Zoro Bilel aussi, merci, très intelligent. Vidéo ezali kaka, toi na sujet te awa. Toi na sujet mon côté to traité awa. Eza vidéo ya lo yenge, ya feti, ya kosepela. Est-ce que la fingi muto awa? Oya le mite akati abimi na ye.
Voilà. Toloba lisusu nini. Toloba merci. Merci na batu nyonso ba intervenir de près ou de loin pour la libération de Bokéchouwa Yambo. Mimi Souzi Massi, merci beaucoup pour la résistance congolaise Ingeta. Merci. Merci na batu nyonso ba intervenant qui. Merci na président Martin Fayoul pour l'intervention na yo, oui. Mais voyez, Zayo Makamnes Foko Tchara Fayoul, mais bien sûr. Sadam Diambo. Ah, moi dans mon Congo, bien intégré. Toujours Sadam Diambo. Ingeta. Mais voyez, Zayo Makamnes Foko Martin Fayoul, mais bien sûr. Nenge pona Félix, yo kuno pona papa honoré Ngwanda attaque na idéologie tikala biso tout abangwandiste. Na idéologie tout abangwandiste. Na idéologie biso tout batangwanda na idéologie. Na wa finga Ngwanda, na wa linga Ngwanda te, na wa linga kaye biso tout par idéologie, nous sommes des ngwandistes. Ah oui. Oboya te aux allez ngwandistes par idéologie. Tout. Par idéologie, nous sommes des ngwandistes. Ngai par idéologie, nous allons ngwandistes, nous allons fayoulistes. Ah, Thierry Lobé, mon ami de longue date, Bokéchouwa Yambo libéré. Vidéo, ils allaient analyser un sujet, ils allaient comme la champagne. Et uniquement. Quand nous avons la logique, mais nous avons la libération. Mais c'est pas cette vidéo, tu parles de quoi? Je parle de la libération de Bokéchou. Parce que tu as souffert pendant 3 semaines. Babiso ba o te souffrir. Yo peut-être souffrir quitter ba o ba yebi ngai ba yebi comment on a souffrir. Ba suis ka au debout. Ba proche na ngai, l'amour du Congo, merci de près et de loin à tous les Congolais qui du même avis. Ouais, qui étaient ou qui sont du même avis que nous. Congolais. Ouais. Biso ba proche ya Bokéchou to souffrir nango. Makasi. Parce que ce n'était pas facile. Olivier Matene, mais voyez sa vidéo, ma libération. Je n'ai pas un sujet à traiter. Non. Je pense que bateau va aller causer que bas avocat Mundele va réfléchir maintenant que nous les Noirs on est supérieurs à Mundele. Naïm sabi la vérité. Les Noirs nous sommes supérieurs à Mundele. Nous sommes plus intelligents que les Blancs. Oh, Ndekonanga. Et les que la cayote, et si ka basala ka voiture, yo zalaka te me batina babong sa voiture. Et si ka basala ka ordinateur, yo zalaka te, attends la classité, à ça électronique te, à ça la maintenance informatique te, ma bon sa ordinateur. Et les que la cayote batane wana. Bolongo la complexe. Tant bako kona biso, basalaka la mukili o mundela zalati. Tamba Otonga, capitale ya Royaume Congo. Capitale ya Royaume Congo na 691, 691 avant Jésus-Christ. 691 avant votre Jésus-Christ. L'Europe n'existait pas. La race blanche n'existait pas. 691 na 6e siècle avant Jésus-Christ. Bakoko na yo babandi kotonga province ya Mbanza Congo, babandi kotonga Afrique, babandi kotonga Égypte. L'Égypte que vous voyez là, ce n'est pas l'Égypte antique. Alisiko, merci à toi, Bokéchouwa ya Mazali libéré. Yango mouena ame la champagne. Donc, koya ko ignorer musala bande konabino moko bazo sala na poto an ezali kozala complexé
Et puis ça pour prouver qu'il y a encore des Africains qui sont encore des aliénés mentaux. Quand je dis aliénés, ce n'est pas une insulte. Hein? Et ça qu'on fait gâter. Fatibe mbombo alobi ya waiza nyata to lekati. Nakazauza muta Felix Fatibe ya yepeli susu. Nataka kayo. Nzoko sana yo muta Fatite. Ah. Peuple ya nenge nini ya Laurent Sokoko. Quelle sorte à peuple. Donc koya kotinda batu. Balongo l'avocat ozalaki na ye maître Michel Tamba. Plus de 15 ans d'expérience dans le barreau de Paris. Parce que ça moto moyindo, bolito za moto monde, to la mondele. Et zali kolaksa qui nous sommes encore décomplexés. Alice comme mais la champagne, font la champagne. Maître Michel Tamba a défendu Ebélé dans concert Yantimba le 28 février. A libéré bato Ebélé. Tout ça qui n'a ndeko moko. Oyo yazaki na risque même pas refouler négociation musulman bakanga no buka wana. Azaka na risque pas refouler mais maître Michel Tamba défenda ye. Ba biso ba oyo Michel Tamba asunga biso na chane statut ya mukanda na longola la vie privée familiale la koma na ngona ngunda. C'est Michel Tamba. Tant que tu as qu'on défendre et tu as qu'on loba parce que tu as des compétences là y. Et biso ba oyo le quoi tozo maîtriser makambo ya ba droite ya makambo ya tali droite total na musika to ola na neti tozo benga to oyoka parce que mutuna mutana domaine na ye mis ndenge tamba kabola bilongi ndenge kabola misala le lobo ketchwa yambo libéré les 19 tout le monde a Bruxelles au coup dans la conférence. Merci beaucoup, Bandeko. Lydia Lema Malonda, depuis Sous-Irlande, au Ketcho Yambo libéré. Il fallait na 4, il va toujours au Kota, au Koma. Mimi Souza Ngunda Nema Solo, Ngunda Nema Solo. Bo Ketcho Yambo sera sa nationalité, peut-être Bangaba Boto Layango. Peut-être. Yo que nous sommes sans Ngundé. Tala. Même ceux qui va boto la qui bo Ketcho Yambo. Ngunda na ye, il avait encore le droit ya kosenga ngunda mususu kaka sika zalaki lisusu. Est-ce que vous voyez bien? Même ceux qui va botola qui est mukanda, va botola qui est ngunda, oyakala. Mais il avait encore le droit ya kosala ngunda mususu sur place lisusu. Oh. Donc il avait encore les droits, même sur la botelle qui est ngunda, il y a que ça la demande mususu ya ngunda sur place. Mais est-ce que le batal va boyer bien? Ce qui n'a pas dit que batal va zaba zoba wa izo finga. Ce n'a pas dit que zoba ndoki wa izo finga. Guimata Chris Loé, merci. L'amour du Congo, Nadia. La fille adoptive à mon ancien Merbi qui est bissonnée sur le 19 juin. Direction Bruxelles. Il faut à la zoba pour le bakiba pour refouler beaucoup tu vois parce que à Senga Kangunda na UDPS. On ne donne pas le statut de réfugié à un demandeur pour la partie politique, mais on attribue ces statuts lorsqu'on constate qu'il y a un danger qui peut arriver à un demandeur, ce qui a zoni dans Bokanaï. L'amour du Congo, même si aux Zouangunda n'a eu des pèses, mais c'était le père, les fils nous a trahis. Alors, merci Nadia. On me s'en va la moi champagne, ça l'a bien. Batali Babusuki. Akonga. Voilà.
Merci. Merci bandeko tusuki awa. Tokutani mbalasima. Bino tu bozala ki ana pesu mambote. Bo partager vidéo. Bo tana batit na bino partout. Bo ketcho yambo est libéré. Thierry le bevia le bi. Yaya keba komela mingi. Yaya. Nana payo nga ke kayu. Soki na lembi. Na fazi na ngai. Ata na canapé na walala na ngai. Na feta quitté le 25 Thierry Lobé, mon ami de longue date. Greffier international. Ah, Edi Bolombo. Bokechwa ya mauto benga ngai bisinga ya iposa la vidéo. Yango nazo sala. Bokechwa ma bisinga ya sala vidéo benga sabatonyo sur le 19 na Bruxelles. Yango nazo sala vidéo. Merci à tout le monde. Freddy Mwanda Nzimbu. Merci à Greffier international Edi Bolombo. L'un des vieux qui nous reste. Merci beaucoup. Saddam Diambo Ingeta. Merci. Vidéo les actes dans la CGT. Il y a analyse. Et ça qui n'a même pas un message. Oyoyo. Les prophètes de la nation. Les chouchous de la diaspora, le libérateur Bokechwa Yambo, Asenga Kinga Sala, Yango na Sali, le 19, Biso Nyonso, ba combattant tout, na message Oya Masengi na pesa, na komisa Yango, bandeko nanga Pareko, bandeko ya CCDP, bandeko Nyonso ya RDC, c'est-à-dire Renaissance du Congo ya Zoro Bilel, bandeko ya Kabeka Kito Adibena Congo, bandeko ya lisanga ya bangala biso tout peuple mokonzi biso tout okuta na Belgique na conférence pour ça nango la modi konga bi batali bamba bon remercier boketu apesa ki bino sujet pour sujet ya Goma bozoko ka koloba te ba imbécile est-ce que la fini mutwa au fini mutute Nadia. Quels sont ta peuple? Au fini mutute. Gisèle Umba Diamant Noir. Ah, vous l'avez monnaie Gisèle Umba. Tobenga na posa l'émission ya kafu kafu. Ndeko yo badaya ko la Gisèle Umba zo la mingi. Makama boketu ndeko no lela ki mingi ye wana za libéré. Donc, tu libéré, là, à comme il se connaissait, à comme déjà à Bruxelles. Merci à tout le monde. Ndenge bolanda kingai, ezaki na ngwa analyse te. Analyse na osala mot pa ya Gisèle Umba Diamant Noir, na Diamant Noir TV. Oyo ba nego s'abonner lisusu kuna. Analyse na osala pa ya Papi Kentolo Belavi, bo s'abonner kuna. Analyse na osala pa ya Edgar Mokonzi. Vision News TV, vous vous abonnez. Tout na osala ya mona site nanga mo compte nanga mo ya YouTube. Ipo Wise officiel, vous vous abonnez kuna. Alice Kabi, Wumela mwana mayele Ipo Waiza oleki bango. Merci beaucoup. Gimata lobi bokoto ezongi elengi. Merci Yolande Okungu, merci à tout le monde. Vous avez kokota ngana lingina bima Alpha Omega. Alobi Félix Ayoki Sony. Merci beaucoup. Ou un message à commis, totangi, toleki, eza vidéo ya esengo, eza vidéo ya kosepela, eza analyse te, eza ya sujet mon côté, eza ya kosepela ya komela. Malheureusement musique est trahir ngai, nazo ko se connecter na Bluetooth te, pona ko kokota, esa linga défaut, ya mwana bandeko, tozo lia, tozo mela. Na raté ko ça l'anniversaire na ngai, ko fêter anniversaire na ngai le 25. Lelo pi nazo fete yango libération Bokechwa Yambo ezali pi ani lokola moko ya ba fete na ngana banyango lelo weekend on yos na continuer kolia komela parce que kulutu na ngai o tozala kine ensemble na uti koza na hôtel bangona Greffier international to bani manifestation ndayo kaboye ba lever Mimi Souzi ma soeur Abiba Sambwe Ingeta. Bon,
ngana kati na ngai to sukiawa ce qui message ezali okomeli ngai question ezali otuni ce que ezate to kati ezali pona ko sepela libération il y a chouchou de la diaspora Bokechwa Yambo les prophètes de la nation les libérateurs Mwana Fumukimbango merci tokutani bat nyonso partout boya na Bruxelles le 19 biso tout na Bruxelles tout solo là na président ministre qui message des alités nazo kata en attendant ngai na mela champagne nanga est-ce que la fini muto Gimata solo abiboye to sali la boketu fete ah ngasi na bandi yanga ndenge na kofinga mala bataliban ndenge na kofinga mala video la bataliban si ofinga ngala nini nelongi na nzoto na mayele na nini ofinga na nini merci bandeko to sukiawa ngana continue ngako mela bolimbisanga na continuer comme là et diga mon compte c'est là mon qui est et diga mon compte je rappeler yo bon to kutani balasima to continuer ba champagne esika bozali partout bo partager vidéo bo que tu vas en libérer na sali vidéo oyoyo par rapport à demande na yemoko. Merci à tout le monde. Ah! Merci à tout le monde, mamie Hélène. Merci à tout le monde. Tokutani Balasima. Nakati Nanga. Bokechwa Yambo. Les chouchous de la diaspora. Les libérateurs. Edino. Les prophètes de la nation. Mutaliki Wazate. Ozasuka. Libulu Zangasuka. Mbokako Soa. Kende. Donc Yoleki. Edino image. Elona Osenga yo. Chikote bango.